Mbote na balandiyo se ya tokomi wapi na lobaka na bino toujours eza o abino Epenge Fofana. Boyebi bien quand même toza na monde de la femme. Yango bomoni Epenge Fofana na kanisaka. Mutu nanga quand même esalaka parce que ta on a lati boye na moni ki mbala moko na dédié yango na mama ni moko o abiso o aza représentant ya ba mama oyo pe bomona ka qui concerne adoration, qui concerne Matéa. Eza moi de la femme, yango bomoni Epenge Fofana, mona ba mama, tant nazo mona ba mama, mama ya yambo oyo aza ko mona na liboso ya ba mama nyoso. Mama ni mama o abiso. So lingo gutana mama ni rendez-vous na tokomi wapi. Okomona keno adoration, okomona Matéa, oza la jeune fille, oza la mwasi alibala. Rendez-vous na 17h na chaîne tokomi wapi. Bato batala kabayebi mama ni azanani. Eza mwana na yo Epenge Fofana. Pena kobosa na te ko remercier église. Oyo balela kina biso banda na CNF. Toke na morgue. Tosuki na cimetière. Nzambe nda pesaki. Nzambe nda zui. Mais biso lingomba ya tokomi wapi. Toza na pasi. Parce qu'à chaque fois na ko mata awa. Tona ko mona micro liboso nanga. Je vois toujours trésor Zolo. Bongo à quoi? Pourquoi pas Manix Kimbolo? Valos, Amon Sulubaki, Vordi, Bato, ceux qui n'ont lobby boy, Bangonde Sengeli ba ye, Bandenga ko lamba fruit, Nenga ko bimisa fruit, Bako tika la jamais ko bosse na trésor Zolo ti. Na mitso bato ba ki matanga bakei. Mais biso de tikali na passe. Manix Kimbolo. Amon Sulubaki, Dieu m'a kessel. Est-ce qu'il y a un kosi? Pourtant, on a moni maman na plateau et ça la passe. Et ça la passe. Yasika nini. Boyebi bien que Epenge Fofana à part tokomi wapi. Ko la pembe na mona mboka Eliezer na loba toujours nini ngai na yiko sala pona biso. Parce que Epenge Fofana azana province o ya Uta. Oyo eza esika mutolu ya papa mutolu ya mama. Province ebengami na kombo ya Sankuru. C'est là où na kanisa na tala ndenge nini ya kosala émission oyo na bengi na kombo Lokombe la na tetela. Veut dire tam tam Sankurwa. Bakoko na biso bakenda ba université ta. Mais oyo nyonso batika yango mundela zo copier. Kalezaki communication babeti lokole. Babeti Lokombe. Lokombe eza eloko esa maka epa na biso yango dimisa Claude Kabundu alesa de un grand pasteur au monde et sengeli okende ko somba kuna poya ko beta yango c'est là où na sloba espace Sankurwa mais naza quand même fier lelo bokomona lolenge na lobelaka Goma Sud Kivu Bukavu Manyema Équateur Bandundu Congo central. Surtout qu'il y a international, Angola, France, Cameroun, Mali, Bénin, Guinée. Mais pourquoi pas essayer que le monde a outa tolobe la angote? Pe bato ba bima comme ba notable Sankurwa. Ba sala kanini. Tori osa quand même évateur. Et ça quand même de fandi awako, mon ambo qui les a koya, à cause de l'obligate là comment ça qui plateau oyo après 3 mois, 4 mois et commune deni, ils ont droit à chrétien. Oko somba voiture. Mais c'est le bako changer filtre et c'est le bako tia mafuta bato bazaba élu à Sankuru de 2006 2011 2018 Sankuru s'est retrouvé na nini et ça l'a passé ta on a mona bazo finga Sankuru que baza même na salle d'attente na arrivé à relique à Patrice Emery Lumumba premier ministre de la République mais ba finga Sankuru batalisa aéroport Thomas Belé o avion kitaka na loja o bato bawela ka loja mais pona ko tel sa valeur ya loja na mona bato amaelite kuna bato ba diplôme ba bimakati mais ba fingisa tous les Sankurwa ozala professeur ozala opérateur économique ozala homme d'affaires ozala étudiant ozala juriste na ba catégorie tout na mwa lenge bazwa nzete
Baïbota la salle d'attente, il y a Sankuru. Ma travers dans autre salaka, ils en ont moko au baza touché. Oh, aébi ko sombe lamba. Aébi ko longwa place azara na poto et moi koloba. Ko yana Kishasa, pero kende na Sankuru parce que télévision za radio te. Na auto lobaka, na auto belelaka. Ils en ont bateau baza touché. Na lingara moto e moko amilo bla penga na ko tombola. Po ya ngone musala nanga. Zala clair na bana Sankuru. Zala clair 2023, Zala clair na bana Sankuru. Ils ont maloba epenge Fofana. Notable Sankuru. Yango mona mwa Sankuru ba toujours wolo eko. Ils ont siloga o Stéphane Mukumadi ayaka nango. Mais ceux qui osent mona Sankuru foza na wolo eko. C'est il faut makasi ezala. So oza ne Congo, foza na makasi pour défendre qui concerne ne Congo. So oza mutu abandunduville, foza na makasi pour défendre qui concerne mabele na bino. Mais pourquoi si le gars a pamba makasi ezali pesa bino passe, ça pesa bino badiare. Mais bokoeba nani oyo a se retrouver liboso ya epenge Fofana. Et nous sommes là qui babona ki ba princesse Sankuru ba ye kolobela Sankuru. Mais awa tokoeba o azali boso na biso azanani par rapport à bato ba komisi Sankuru à genoux comme tababatiem singa o azo ko tambola te bana Sankuru bazana ba catégorie nyos télévision eza radio te na ko senga na régie Manix Amos to fo une émission na Nzembo. Omenya papa Moïse olenga ditaeni. Papa Moïse olenga ko akeni. Yana yo se katako, debona ko kengo la me. Ula wa na momo dondu vale mama cha. Eloka yo no so me pesa ka totele shumi sholo bi mukata kenya nyaka. Mama cha mama mende. Mama ele. Komini odi dabele soko lo kenye. Kwa mato we kongo wabole ka hochuka minemo. Wabole ka we tango nemo lo tewe kadimete. Ala shoka na imba atolo le dambo bole. Kelo la nya yembe do mukumadi. Eni mama chala lede. Utakana la yombi jade ke koto ma kitasa. Merci. Mon amboka mbote. Na lingi penda otelema. Ndeba ba keno, on otela ki mafumbe, ça dit mutete za mumbuti. Là où se retrouve ça tête là, faut sentir que non azalia. Yango mona Patrice Emery Lumumba ba sali discours na bureau naï. Maintenant na commis devant ba blanc, Lumumba a changé ma solo. Na lingi d'abord, ozwa temps. Ya ko se présenter parce que le Sankuru qui ebimi ko ndé province moko ba to maï le bazate. Bato ba kanisaka bazate par rapport à comportement ya baeni na biso. Tala caméra, on s'est présenté. Bonjour, Nabino Nyonso Bandeko Ngai, Ngai Ndeko Nabino Moïse Olenga, na Guti na Londres, na Yarapi Kinshasa Mingi, na Kitape na Mboka na Biso Sankuru, na licence na business management, on a benga katubenga na commerce, na salape ba cours na leadership. Donc le cours nazo kita lelo awa, na yebi eloko nini leadership elakisi. Otozo mona na Mboka na Biso. Et ça leadership té. Donc tu es awa pour tout même un souffle nouveau. Tu es awa pour tout dans les canissi, yambo canabiso. Tu es au passi. Pour le bien awa nini. On note était là. Qui m'a fumé. Azara mou te papa. Mais si quoi qui m'a fumé. Attends ça mou poussé. Tu as au monde ngoté. Tu as au tambola. Tu la remis mou. Alors. Tu as au tambola na bamboka pour tout qu'on a tout le monde que non. Bala ko seka biso. Tu as l'une des provinces où ils en a C.
ils en a souka, ça fait très mal. Notamment, tu te rappelles, j'avais fait une plateforme qui s'appelle Focus Sankuru. Plateforme, binongo zaki ke to mema batete la oignon so bazana mokili. Oh, ils appellent conscience. Bazana conscience. Mundele akoyana liboso te pa na biso pa yobungisa mboka. Biso nde bana Sankuru. Tolongwa awa tozaki bana mike. Mais makile za makila. Ils ont benga biso toujours na mboka na biso. To yana ba idée nouvelle pour te changer un peu la classe de notre pays. Un papa Sankuru qui n'a pas de travail. Est-ce que vous en avez honneur? Vous en avez honneur, te? Si vous avez battu la libota na ote, automatiquement honneur les en assez. Biso ba oyo ba jeune alelo oyo. Totiki ba poto na biso. Totiki ba misala na biso. Totiki ma mbebele. Tonto kitana mboka na biso pour te mettre changement. Voilà. Il y a pas 16 ans, ba Sankuru soko tali couple maman langi zamba batela bango place aza, baza batete là. Sauf qu'il y a qui concerne un bagage intellectuel, un professeur, qui concerne une institution qui n'a pas géré Moka. Mais chaque gouvernement va être là bazanga ati. Qui concerne bilingue, Ndenga Zabu a représenté 6 territoires à Sankuru, je cite, Kole, Lomela, Katako, Lubefu, Lusambu. Ndenga Zabu, je pense que nous avons moto à Sankuru. La mouka place aux a. Oza combat dans la sango depuis 2013. Na lingi na eba. Parce que même awa na tokomi wapi na za touré na ne Congo. Na ebsa bango na botami na Sankuru. Mais même qui tete lo ngai na lobaka. Eza kolinga mboka nanga. Eza makila Lumumba, makila Okito. Et loko nini na ajoza nango. So tali manis azolo bake nga rufana na Londres papa et ça va payer biso na to bula to kendi na bula France te na bula Belgique te na bula ka Londres na bula Suisse na bula Canada 3 pays wana mais yo penda oza na Londres na niveau d'études au lobby oyoza diplôme à copte diplôme à lukuta te oki ko expliquer na penda eloko nini. Parce que tu as l'image à Sankuru, les athées. Place à Kolala, les athées. Même au commis gouverneur, Ndako, les athées. Et là, on a dit que fout habillé. Et là, on est intéressé. Tu as une banane. Pasi. Et bandeko nangai. Tu as dit ça, biso? Pasi ya bandeko nangai. Na kena Sankuru na monde d'abord. Aéroport, ça porte ya mboka. Botal na niveau ya porte ya mboka. Tout ce qu'on a moi question, moi, on a posé. Politique. Oh ba terre biso na ba télévision. Ba français a milai ba imelaps na ba télévision. Est-ce que pendant politique est-ce que politique yango wana? Est-ce que français ba ba na télévision yango pe sarabat banda ko ba misala? Non. Politique au sala rompe na ndako na yo. Gérer les ressources. Et puis au trouver ba solution na ba dispute. Politique na simple yango wana. Bozui mneti au sali musala na yo, bozui mbongo na yo. O memeli maman na ndako. Au PC mbongo azui côté à ban na éducation azui côté à biloko kolia atie alors ceux qui bana ba ko swana yo papa ça nini oye au PC bango solution on vend ici bana et puis calme côté na katanda politique simple yango wana o ba memela biso a eza politique te oh français diplomatique oh français technique wana boti en pembeni a bezo ko sabiso tozola la penal telemi penal boye toza ko lala na ba lukuta na bango wana politique mbongo o bazwa na ba province na biso. Il faut bazwango ba ko gérer ango bien. Yo ndimi pena ki na province na biso na pena to koza mbongo tout ça la banzela biso sans ba mindele. On s'en tient à pas. Comment se fait-il que na province nanga o ya Patrice Emery Lumumba. Bon moni na moi eloko ba sali na yona. Est-ce qu'ils a digne village journalo. Président Mbosso a quitté à Lili. À tous ces Sankuru o ba joie na politique tout Sankuru pesa ba politicien Sankuru ça fait très mal et voilà pour la question là ça fait tellement mal ça fait tellement honte que yango moni biso ba o to ndimi to kitalelo to tika makam na biso kuna na poto to ya to sunga et puis to révolutionner la jeunesse sankuroise ba ko sala nyos ba basala tant que nous ne sommes pas révolutionnés dans nos têtes rien ne se passera. Tokoki jamais koteka
futur ya bana o ba rien c'est biso parce que nous sommes déjà une génération sacrifiée. Ce que bana o baza ko yana ba sankuru wana. Pour ba pesa ki au moins $10, ba pesa ki au moins $5, ba pesa au moins t-shirt au lata, au kumisa mutu. Alors toi tu te décides à sacrifier la chose qui arrive après. C'est pas bon. Et c'est pour cela que nous venons tous selon la jeunesse. Jeunesse binonde bokosi mboka wana. Bato ba yaka wana, ba yaka na ba era ba élection na bango, c'est makamba ici bazongi na bango. La plupart même bazala ba pekunate. Même vacances parlementaires, bakendaka sankuru. Natala image mboka na yoka mawa. Na yoka pinasi. Mais nous avons la image na yo boyo ndongo zo so na population, ba jeune lokola yo. Nous avons balo ya pamba bato ba yebi yango. Natali na ba école, mais école ba tiona ba titi. Est-ce que ces politiciens vraiment je m'adresse na filma Manix que mbolo azo yandanga place aza. Est-ce que motema to uti aéroport ya Lusambu ozomo abazwi ba bambu wana ya nzete ambila est-ce que bazana motema question nanga est-ce que bazana na motema bazana motema parce que bazo ba responsabilité sur côté na ministre des affaires étrangères azamo na katako Sankura otali ministre vivant avec Sankura, Tokena intérieur Sankura, c'est-à-dire, on a cité ambassadeur à Russie. Un désarroi. Ambassadeur à Russie, Sankura. C'est petit frère, Excellence Labert Mine. J'utilise conditionnel. Mais il n'y a rien chez nous. Je demande à la population sankouroise. Na Sankura, il m'a pâté. Mais je sais. Na Sankuru ba sharamate. J'ai vu ça. Na Sankuru ba piscine te. Mais ba politicien no so Sankuru bazana bandako na Kinshasa, bazana ba piscine na Sankuru. Question mona tuna. Bazana bandako na Kinshasa, na Bakatanga. Et bon na Sankuru ba tonga dola malonga. Président comment na Sankuru yo moko monaki Joseph Kabila en 2006. Histoire wana balobela ngoti. So tali même documentaire Joseph Kabila depuis avoir pouvoir tia longwe balakisaka ba image ba province noso. Mais Sankuru et vota Joseph Kabila ndenge ya liboma ti baloba keno azamu tetela. Ozamona mais Joseph Kabila comment en 2006 ndako ya kolala ezate. Il a quitté l'autre à 18h pour na aya kolala na Mbujima et pas Ngoïka Sanji. Outo mona président de la République. Na yoka ngone émission na ye. Aloba ke koko o aboti mama na ye. Mutetela papa naï, Moulouba, ça dit Congolais mon côté au Alekie parce qu'il y a des Congolais au se retrouver dans le centre, il y a carte à RDC. Il y a mon côté à Kitina Sankuru, Yokaki, Analengo, Nebande Konanga, Moyo, Motenabino, ça dit Naïpe, Nazana par Nanga, Awana Sankuru, parce que Koko Aboti Mama, Aouta, Ao. Le Sankuru Bimisa Lumumba. Et bien, ça, président de la République à place, bah, Okito, bah, général Tchatch, bah, Kissa Senando, c'est-à-dire, tout ça, l'héritage, moko. Mais tant que vous avez une image à Sankuru, moi, j'ai un député dans Sankuru, Awa, bah, bien, la Congo centralité, bah, bien, la Kikuité, mais mandat est national. Ce qui est en place, on peut démissionner, on peut continuer à bien honorer. Il faut démissionner. Mais j'aurais même honte. Tant que voyageurs, tout le monde a mis Mindele. Aux autres, on a Nzela Kitoko. Aux autres, on a Baopito. Donc, mais pourquoi ne pas faire la même chose? Maintenant, je m'adresse maintenant aux députés. Les députés, sont censés battre le bon fonctionnement, il y a gouvernorat. Le bon fonctionnement, il y a bloc public dans la province Nabiso. Mais si vous blâmez Nabiso, sénateur, vous blâmez Nabiso, gouverneur, c'est bien. Mais si vous équipe, il y a des députés. C'est quoi leur problème? Car qu'on soit roi banamike, awa, mais ce peuple dans ce hasard se retrouver wapi. Il y a on a le peuple ne faut pas se réveiller dans liboso. Parce que sans le peuple, bazana bon le voter. Le peuple va voter à bango. Ceux qui vont voter pouvoir tel. Il faut vraiment que la jeunesse la jeunesse doit se lever et mon but à moi c'est de redorer l'image de la province. Parce que tout ça na soni. Tout tambola rabatete, tu es fier, mais tout ça na soni makas. Tout ça représenté dans noso. Ils ont un effort poste, même nengo à Londres wana. Nyoso papa. Ils ont un grand frère, pasteur Félix Sombo, en Angleterre. Papa, ils ont un député à la muki ga boye, ba voter député.
Aza même na chemise à malongate, aye kolata kazaka dans l'Assemblée nationale au nom du peuple. Et puis il y a une chose, tout rajouter. La plupart de nos politiciens, c'est des gens qui n'ont pas eu un poste quoi que ce soit dans la vie. Tant que vous avez un poste mora malongate, vous pouvez pouvoir. Aza même na velote. Alors ça non. Soit oui baneka. Pour azan na idéologie ya conduire business moko. Ba voter muto kwa pesi mungu. Bo pesi ka. O ache po ya mabaya. Nakuta po moro owale. Soko uti loja ozo kenzela akole. Mai ya munene mo owale. Mais tu trouves que non, il y a un politicien sans courroie. A toni po ya mabaya. Mais politicien qui na mikila poto, a kendara bazi, a ebi ke libala na mai e bala na gati. Ma toni po. Baba député professeur Kole ba voter sénateur. Eza muté mamabe. Moni mboka oyo toza suna besoin ka te bata mahele makasi. Oza soko ozo ki licence moko ozo ki soki master mo eza muté mandé. Et que ça la différence. Au cause d'un mutu moko azali mahele makasi. Yebisa vraiment est-ce que ngai naza besoin de master pour naïba kenzela mabe? Naza besoin pour naïba ke dans la Sorbonne. Tu n'as pas besoin de tout ça. Le cœur n'y est pas. Ces gens n'ont pas un cœur. À un moment donné, il faut arrêter. Peuple, levez-vous. Bilonde faut botter les mains. Bah jeune, faut fonder bino botter les mains. Ceux qui bino botter les mités. Ah mais malheureusement, bana ou baroya après biso, bah resouffrir quand on est au souffle biso. Ah, tout ça déjà population moro bah jeune ou tout ça déjà sacrifié dans répéter le cameroun. Tout que jamais ko linga sous bah oh bah zone semana biso, base à la sous sacrifié. Oui bi na rosenga na régie. Bah tia biso il mange. Tout ça a besoin bah homme de Dieu à boy. A telemi na Kasai na Mbujimai n'église na ye alobi toza na bana ya Mbujimai o toyebi Mbujimai ndenge ezalaka ntango mibe ezosala bato bazouta partout mundele auti na Angleterre, États-Unis, Canada akiti mamo na Mbujimai à l'époque baikra plasma oyo ezalaka na Mbujimai avant même na Kinshasa mais moto atongi ndako na Bandal na Lemba na ma campagne, na Montfleury, na Afrique du Sud. Mais awa na ngonga oyo, nde baye ko sa role awa. Avant botuna bango, ndako na yo wapi. Otongi nini. Soki ndeko oya électeur wa azo voter soka beli. J'ai vu au Sankuru. Na lomela. Na yebaka appel na oya liboso benanga na 2018. Tant moni couver ça mal. Couver ça mal. Télévision ça radio té na lomela. Là où on vote Moïse Kanga. Place Babimara sénateur, coordonnateur à 5 chantiers. Couvez ya mal. Moi si o aboti prématuré. Bazou moi il y a un moment où ba formaye l'église méthodiste. Azou couvez, azou maya tokisi. Que j'ai eu le temps pour explication. Hôpital général Yalomela. Parce que Tokenda Kina, c'est le Dougou. Condition ezalaki Noël pour tous. Ezalaki don to soutien ya distingué Père Nordin. Maman Denis Nyakero. Toke na territoire to commune à Lomela. To commune hôpital général. Kobimisa ba maman ba fêter dans hôpital T. Pe bato bazana ba passe ba li a fêter dans hôpital T. Yango to koma. Ba mona to kisaka mai ezana ba mi bouteille moko oyeke na ba vaccin na ba province. Nda zwa mai moto toki na 100 degrés à tie. Azui couveuse. Couverture wana à tie, nda zui milangi wana à tie ni panzi. So moi chauffage wana alobi depuis abanda aza bien na 32 ans mafuta makate. Soutien na eza mingi na ba ONG to mutuloko la yo ndenge outi moi libanda tu te retrouves dans la province Europe ça est $100 Europe ça est $200 mais toza na ba politicien lomela kauchu ya kindoki mais moto aiba kango mona sankuru moto aina ba chinois mais kisha sa awa ba yebi ka lomela eza na kauchu yango na kosenga boyo kananu parole ya motei oyo abi awa ozokoma député motongi na Kinshasa mais ozongeli biso awa na nini obosanaki nde na kosenga olanda nanu aposa la commentaire
Député, tu as construit ta maison à Kinshasa. Maintenant, tu viens t'enrôler ici pour te jouer de nous. Tu as construit la maison à Kinshasa, mais tu viens t'enrôler. Enrôle-toi à Kinshasa, c'est là qu'il y a ta maison. En bougement, tu n'as rien fait. Tu viens construire à Kinshasa, tu viens t'enrôler ici. Tu nous vois, tu es tout bien. Cette fois-ci, nous n'allons pas tomber dans ton piège là. Tu as construit à Kinshasa, enrôle-toi à Kinshasa. Ici, on ne voit rien que tu as fait. Même pas un centre de santé, même pas payé. Ici à Bonzola, l'hôpital, on manque un groupe électrogène sérieux. Et vous êtes à Kinshasa, là, vous construisez des maisons à Kimbanseke, en Bandalungwa. Mais Djibinji, ça sonne mal. Kanchi, ça sonne faux. Vous, c'est toujours Bandalungwa, Limité, Montfleury. Allez construire enrôlez-vous à Montfleury. Tu n'as pas construit en Ngandajika, tu viens t'enrôler en Ngandajika. Tu veux te jouer des gens? Tu veux te jouer des gens? Toi, tu dois t'enrôler là où tu as construit. Ne viens pas nous tromper ici. Enrôle-toi chez toi en Ngandajika, chez toi à Kabeakamoa, chez toi à Chileng. Tu n'as rien fait. Enrôle-toi là où tu as fait des choses. C'est là qu'on te connaît. Tu viens ici pour t'enrôler avec les képis. Merci. Yonengo Zabou. Tant que vous êtes à jeunesse à Sankoura, tu as une université numéro 1 ISP, vous avez une église méthodiste. Tu as Bakibongo, même Baouta, partout, même à Lubumbashi, tu as Otanga. Vous avez une condition, américain, papa. Parce que avec moi, méthodiste, ça fait un même Goma, Lelo à travers la politique Moko, Matata Poni. Alors, le premier ministre a tongi université na Maniema, place au courant exacté. Mais à travers la panneau solaire, université est très bien. Bakouta même ba Zambie, bazoa kotanga wana. Mais biso na Sankourou, combien de politiciens tu vois? Depuis le moment le premier ministre, aucun politicien Sankourou a Luka comme mata premier ministre. Mais regarde au Kassai. Bino Chibala, premier ministre, Saïmba Dibanga, premier ministre, Yako Landana, Bandunduku tu Kolobate. Mais bah Sankouara pour qui député, pour na mandataire, pour na peut-être administrateur à territoire, Bazo Boman. La politique simplement c'est quoi? C'est gérer les ressources et les conflits. La question est la politique, où il y a Sankourou. Où il y a Sankourou. Baléga même na TVT. Autant que ba YouTube na ba poto. Botu na bango question là. Ba ressources ya province na biso ba gérer rango. Bozara lo sona pour. Ba dispute na biso ba gérer rango. Ceux qui bazo ça les deux choses wana te. Bazan na pouvoir pour quelle raison? Pour nous ça la bango yango. Ko gérer ba ressources na biso. Ezala ke na éducation, ezala na santé, voirie. Alors maintenant ils le font pas. Ils font quoi là? Buna bon années. Jeunesse, il faut battre. Des questions simples et bêtes comme ça, personne ne peut répondre. Pour quelle raison? Nous sommes tous des Congolais. Monimbo Mboko, ils ont belé. Ils ont moukété. Et là, bazoyi ba moi likolo, ya ngozo comme mouké. Ceux qui moutou to zora mbongo ba pesa ki pona yé, mais tout ça na mbongo belé na mboka. Problème de base yango wana. Oui, bien, ben, Sankourou va tellement déjà. Yo, ni qui est arrivé à Stéphane Moukoumadi, a une détermination locale, a quitté Sankourou, papa. Candidat gouverneur, a au député professeur à mon côté. Mais le député professeur va changer. Il n'est changé. C'est-à-dire, comme moi, Moutou, et là, et comme Moussous. Stéphane Moukoumadi, gouverneur. Pour te montrer que Sankourou a besoin de changement. Mais le leader à Sankourou, ne va pas guider jeunesse c'est mabé. Ils ont un abattoir, un moko et arrive à commis, même dans le marché central, au côté que le babomi son beauté. Le babomi tabaté. Mais dans Sankourou, ils ont un abattoir au Nyamakoufaka chaque jour. Au bout nombre de morts, ils ont eu un est. Mais ceux qui ont eu nombre de morts, ils ont un Sankourou. Ils ont eu la malaria. Bazo kufa na typhoïde te aussi otakutu hôpital o ezame nicho na ba conditions za ka katako so comme hôpital à Kole hôpital général à Kole et l'équipe mamaem
mama yemo ezala batiango kombo mais hôpital akole eleki mama yemo mpona mona bâtiment wana ekufi nyonso okomi na dibele okuti sep Congo ya dibele ekufi nyonso hôpital général ya Lodja ekufi nyonso kaba biso le tolobelaka pe omoni comment me juge ya ani akufi depuis mukolo cheno Eliezer Tambo na Frank Diongo bakena ko visiter mwana na mama mwasi na ya juge yani aucun politicien Sankuru o akenda aucun mais yo bazo bénéficier union sacrée état de droit le peuple d'abord mais moto a lobby que état de droit est au sens juge yani yo attaque Sankuru na makambo na c'était on a bien fier à okende Sankuru ya on a lobby pas de bakufa chaque jour to ka soni mais longonia pour na bino o lobby na 2018 oui benga ko passe benga nga nyonso to bana Sankuru ba image panda kala to zai ko ba image amboka to zana okukuta na Google olukio Sankuru image de la mo ramon image a boye image ko ma ko bima depuis bilo bakoma politique yango esala ekopesa makasi to yeba eloko nini le kanaka ta mboka wana ezaki tellement renfermé mais maintenant les locaux sont ouverts Mukumadi peut aller mais Mukumadi ne pouvait pas faire tout à lui tout seul yango na zongi sous pas député c'est eux qui sont les garants maintenant une personne qui vient avec une bonne idée ma BP en mboka na ça qui sont une idée bien croque en jambe donc bango balinga baliaka mais baling peuple baliate mboka ekofi mpona moyibi Sankuru ezan a besoin ya bana na nyonso dans le monde entier balamuka kolamuka na ba action pas kolamuka na maloba kolamuka na action na lobaka na plateforme na ya liboso fona na kitana Sankuru na mona na mboka nga mona misu po avant na te ya bino fonga mona zana ko na mabele na koma ki na mabele omoni nini ona moni mamba soni ba image au relax ba image yo quoi école yo be ndoza elenge boy tala na nu caméra papa ngai ngwa ko sanga ati ngai na kinda Sankuru ba image ezali na 2018 na yo kende Sankuru na Manix Kembolo tolongo lusambu tozui moto timbu jimai tolongo Kishasa tokomi na Chumbe tolongo Chumbe tozui moto ti lusambu Manix Kembolo ndako monte image ndé azo mona longi na oboye ndege veste cravate fandi boye mona Londres papa yo pendo yo kiti Kishasa pe ozui Air Kasai parce que à grâce à bosso poto avion wana peka bosso poto mutosa fierté à ovungu leki abato ya mona mboka Frank Diom ce qui était maintenant avion qui na Sankuru te mais tous na ba député tous na ba politicien tia et comment au niveau à $430 480 pour qu'il n'y ait Sankuru. T'as degré. Allez, pour l'Europe, nous avons aller retour au Somiga billet. Mais non, au fout $480, ça coûte un gros passe, ça coûte un babitia, mais aller à Pamba, tu payes $480 pour aller au Sankuru. Et dans quelles conditions? Vous avez un billet, vous avez dit ça, ok. Vol les athées. Oui, nakuta les Camerounais. Vol les alagité. On a 3 jours à Manix. Tant que tu as une élection de gouverneur, tu as un ndolo 4 fois. Baba a vu il a eu na Bwendi. Il a eu na Basankou. Mais fierté à Sankuru avait qui t'a même dans le village. Il y a tant au commune à Sankuru pour battre motivé. Maman Coco a au Canada. Azan a posé ton hôpital na Vungi. Vous avez fils Londres na Paris, azan a supermarché. Pour na Sankuru supermarché ça te rien. Place à ressemble biscuit à munene ezate. Est-ce que courant côté ça? Ndena lobby au mona kinini. Tu dois penata o expliquer ba teto bazana ba Brésil, o bazana posa ba zonga loko, pesa bango posa ko zonga na mboka. Poto on la penda classe politique o bomi mboka o. Génération o il faut pas qu'il retraite. Eza mawa pour il n'y a absolument rien. Au moment où morceau il y a goudron pas mota tarmac pas ma coûte ezate baby goudron ezate baby goudron ballon te eza ngo zéro na zéro rien n'a été fait aéroport ça rapporte en boka est-ce qu'on est à l'aéroport
Ils n'ont même pas aérodrome. Hôtel Basankourou, pesa mine commerce. Quand je dis qu'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a absolument rien. L'idéologie derrière ma pensée, c'est quoi? Vous avez vu Kinshasa? Kalapi, ils ont rappelé moi Ndengwan. Mais bana poto basala kini. Ba combien koya malembe. Moi immeuble, moi supermarché, moi eloko boy, moi eloko boy. Idée ponanga eza bana Sankourou ya monde entier. Biso peto bana kokena kuna. Moi immeuble, olobi bien nya. Hôtel dini président nga vanda nango. Président longo 18h à quel cola na Tchumbe parce qu'à travers évêque John Nicolas pas à na 5 ans. Papa longo biso na soni. Sankourou. À votre information, obi mutuka président mataka kolongo aéroport. Pas comme na stade Lumumba ekufaka. Ba yo pese mutuka mususu. Tala degré. Na monanzela otolongwa depuis l'Odja poto kele na Tchumbe mais. Yo tambula ki wapi na wapi. Tolongwa ki l'Odja to kele ki Tchumbe et puis to kele ki moi ba village mususu miki la kati poto to sala moi viré ya province. Fallait to kele pe Lusambo mais malheureusement ici mbagité. Yo bika mboka yo bien. Mboka na mona mitu kana na manix to tamboli do nzela et tambola ka boye. Na kopesa ba image jour là ça. Eza boye, eza kokende boye, eza donc il n'y a même pas une route bien faite. Il n'y a absolument rien. Donc il faut que to zonga to rebande la mboka na azo. C'est une chance aussi. Parce que quand il n'y a rien, on doit tout refaire à zéro. Toro, ça, on a énormément. Il faut bien critiquer, mais aller d'abord, il faut voir d'abord pour bien critiquer. Ah, voilà. On peut faire ces choses avec des normes correctes. Parce que, vraiment, si on a vu qu'il n'y a rien, il n'y a absolument. Bana poto. Na bana Sankourou, il n'y a absolument rien chez nous. Donc. Et ça, on dit que nous avons talake, et ça, on a papa mokoboy. Papa n'a rien à Sankourou. À ça, rien. Au moins, on a kicha ça. Et ça, mboka bateke, na baumbu. Mais on va bâtir en capitale, ville de Gombe. C'est leur constitution congolaise, bato ba comment ba Franck Diongo, papa biso ba Lutundula, ba dit que Congolais sont en droit de s'installer place à Zali. Et moi soko ke même na Katanga place ba Boma Lumumba, ba tete ba sala village mobimba ya bango. Ozomona, tala ndenge ba tongi ba place tout le monde ba leka. Otali na Kisangani. Otali kuna village wana osisi Lubumbashi. Mais on a le place le Mumba Uta pour comme Kisangani, anyanya wanyanya. Na lobia. Vous avez peine le courage. Ya ozonga na Sankourou. Mais on a zambo nga. Na bila kokolo. Ba te ba ne lo te. Na bila. Na bandu quand même nzamba pimela bango mai. Mais ba tete ba yiko la sawoni ya osala bilanga. So komina kikwiti. Okuta te ale ba osala bilanga loso. Ba osala bilanga ba zoteka nguba. So comme na Kasai, oye na bakamako, bakamonya, okoma lo ba tete ba osala bilanga. Mais ça ka onde tango ka no ba tete ba zaka ba to ali a loso na pondu. E ba zo ye ba te ke loso e botaka ne sobete, loso e botaka na zamba. Pe bilanga ngo ba caractère na Sankourou ezate, o esala ka bilanga. Ba te ba lia ka milen. So ke côté a Lubefu kuna ti Manyema. Ba lia ka mbala, ba sorti ya bambala. Surtout mbala ba benga mboma. Ba te ba lia milen. Parce que te a Lodja, ba lia milen te. Ba Lodja ba lia ka oyoko, ba lia ki kavu. Soko ke Lubefu boy ba lia milen. Milen za na protéine ya osakana te. Soko ke na Sénégal, ke na Cameroun. Mais ta ba zo misa muteta mutu a valeur te. Mais premier ministre Patrice Emery Lumumba. Na Guinée ba tia kute longi na inde ba tia na monnaie. Ok na ba Belgique, ba Tunisie, université Lumumba eza. Moto mona Sankourou, mota tongi école ba tia ma titi esobe. Oh soki ba tumbi esobe, ba enda ko eziki dege uti ko zika. Ba tini mongo, oka désordre ko finga ninge kotu na ba politicien. Yango na lobi. Ça la ka ondingi. Yango na lobi soni toyoka kaza. Tout ça battement fier. Fier na nini? Oui, nous étions à des bases intérieurement tout ça fier. Mais le problème c'est quoi? Comme tu as dit au départ, les gens qui nous dirigent, qui dirigent nos provinces. Bayaya ou bayali bosso na politique. Na moté mati. Tu vois bandela sur Kambona. Papa na maman. Batu bazo diriger biso na province na Sankourou. Bazana mité mati. Je ne comprends pas
comment vous pouvez gérer une province pendant des années et des années. Il n'y a que des conflits. Alors, pour les athées. Karaba conflit Nabino, total Karaba conflit Nabino, Karaba conflit. Mais pas, tu vas se coucher. Bon, ça n'a pas âge, finalement. Tu gères pas na bandaku, tu gères sur la police, ma bicolo na biso kutu. Donc, bazara na conflit très banamiki. Entre-temps, les gens meurent. Et la politique, c'est pas une blague. La politique, c'est la vie des gens que vous tenez dans les mains. Politique, c'est la bonne. Politique de bandit sous le bas. C'est gérer, aux actes gérer ressources et puis aux actes sa solution n'a pas dispute. C'est ça la politique. Linga la pété. Na maman azana ovungu, azana la tambolo. Ça dit pourquoi on est kaka aina politique. Ah bon. Asolo na biso na politique. Bon na siko na système ya ndako. Na ndaku papa azui mbongo. Mbongo na zo ben ressources. Ba bien, il y a pas de ressources humaines mais on a dit mbongo. Tu sais idée ya mbongo nani. Ozui mbongo, pesi maman. Maman azui mbongo wana atia on a éducation bana. Asali ba course ndako. A pesi peut-être mbongo pour assurance sa voiture. A pesi peut-être mbongo pour je sais pas quelque hein, et le retour ba programme ndako. Ça s'appelle de la politique. Ceux qui bana ba tomboki, ba comme ko swana, yo saline. Oye, o gérer bango, o tie bango na kimia. C'est ça la politique. Tozongi ce qu'on a milieu politique na biso mboka na biso ndenge zalaka. Tant on tozu ba ressources humaines. Bah ressources il y a minéraux donc tout ce qui rentre pour na mboka na biso eza mbongo bien hein, ressources pour na biso quoi il faut pas zwango ba yebi ke na armée il faut batia mbongo awa ba yebi ke na éducation il faut batia mbongo awa ba yebi ke na le songolo il faut batia mbongo awa ceux qui doivent se disputer dans litige oh non le pango na hotel le pango na ngai oh le pango na but gouvernement yakat et yé salini les vendre sibiso taliba document ah ok yayo ah bokabwali mami vandikam. C'est ça la politique simple. Oh bah il rabino ah oh non il faut des français techniques, il faut un français ceux qui diplomatique. Maman lokuta na base lokuta et là lokuta so bah il bino makamwa déjà bol tiango pembeni et là lokuta bah il a biso kaka la solution il y a mboka na biso ceux qui bazan incapable de trouver des solutions kinde utika bandinga baza ko yana sima baza na pose moi na équipe à football. Ceux qui entraînent toujours à jouer au oui, mais ceux qui entraînent en joko ça mais alors tu vas ni point Patrice Neve a en équipe nationale Dieu merci Mbokan on la professionnel a dit que non attaque professionnel on dit ma entraîneur ou a joué quoi cadrer ngai na lipapa il faut ta bottine peut apprendre d'abord comment okanga lasser à bottine maintenant on entraîneur jouer ta lipapa ya puma. Vous avez bato ba tellement mbokana na politique bato ba yebi musa bi mbokana na raison. Comment tu cause na ba politicien papa tout ça attend moi bilan de 2018 jusqu'à aujourd'hui tu bénéficier ni na Sankuru et on a le but na ba représentant 6 territoires to vanda quand na bilan on a le but na politique simple na bengi peuple Sankuru nyo surtout na ba 6 territoires et puis na ba politicien bango mo ba vanda bon je n'hypocrisie au Canada batala siko bilan o bango ba pesi biso na mboka na biso batala évolution ya mboka na biso ata na Kinshasa ça va encore batala ba vanda batali bazala pena honnête na kati na bango est-ce que basala ki misala ba pesa ki bango mandat na bango est-ce que moni attaque mon Sankuru vous avez un devoir ya koyeba ba trace ya beni au taliba vilain il y a des politiciens à Sankuru na Kisasa. Mais bazar incapable de commémorer papa. Piodi Thompson à Sankuru. Mapa na Sankuru. OK écoute musika. Piscine. Est-ce que kutu batongi kutu banda ko na kaka na Sankuru na bango. Banda ko na bango moko nan. Batongi yango. Moi je m'en kumisaka Jacha Lokoto parce que Jacha Lokoto hier azalaki ambassadeur na Burundi si je me trompe pas. Parce que dans la génération na bangote mais attaque mona Sankuru na droit ko tuna ta koko na histoire à Sankuru Jacha Lokoto alobaka ka boy tant on ko apprendre que Joseph Kabila en 2006 azangaka esika ya kolala nde atongi ndako bazobenga Arche de Noé. Deuxième mutu ya félicité pasteur Charles au hasard représentant il y a église il y a Branham
moto a mis message apôtre pasteur Charles so otama taba mituka wana ba do de correct pour cycler Sankuru même bato ba tongi bandaku na ba norme eza bato Abraham bato Gowen mais ça ka ondeni na loja ekufi à cause érosion uti wapi mbule beti moto azu pao atimoli libulu po ma mbule tambola voisin pas azu pao basali siko ba canale na bango moko ndele loja o banda ko benga à l'époque loja poto mais bango ne faut pas expliquer biso signification ndenge ozabuike à l'époque bazo benga loja poto fort d'avance ezaki référence à Papi Odimba c'est un ami à papa o aza papa nanga moto to ebi na fort d'avance ayebi Papi Odimba ezaki ndaku moko oyo banda ota ape signé o banda ko tala pena ba ti bezo pela à l'époque mais lelo to sala nini na classe politique ya Sankuru parce que ba commerçant Sankuru ba bomanakati ba opérateur économique ya Sankuru ba bomanakati mais okomona Sankuru na memaka sima ekomi na Lusambo et Kananga à partir ya Kananga ba mituka Sankuru ndezo mema sima et ya Mbujimai mais ba kasaye bazo tonga là où se trouve sima na $50 mais ba Sankuru bazo tonga te to sala nini na classe politique ya Sankuru po ananya papa nzembo wana na kolongola kango te osota batongi na mite bati so pour saliper un moment donné au sala résultat ya raté tika yana so bana susu moté mezate balinga ka batika la place wana tiba kokufa pour le nini politicien congolais leur mo alinga raté que atiki na moi gloire na moi esengo batika na mémoire bien mutu tela sala lo malamu pour na nini balinga ka ba koma tina suka ya vie na bango en tant que bato mabe bozo bosana o bozo sala sikoyo ba na bili peza na sima ata ba na États-Unis ata baza na Londres ba soki Fofana tambola ki mabe je pense que non nasi Fofana ozana kimiate bien sûr et ça bongo Mohamed Fofana ozana kimiate il faut c'est pas bon bossa na kelo kona batike la biso ba oyo tozana posa ko sunga mboka wana espace na be fort presso batiki ba age oyo biko somba mutuka na ba age oyo biko somba mabele ça dit aux même ko servir province parce que moi ebi d'abord comment au kangisa $1000 mais tous les politiciens Sankuru si territoire papa n'a sala rien au moins tu dois ba EG 2000 dongal si je me trompe papa n'a zali premier bourgmestre na époque ya Belge yemuta kabola ngiringiri akuti ngiringiri tega football ezati papa a besoin 2000 dongala basina ka histoire te asombi mapango bato babuki batie terrain etika l'histoire so otali papa ba wivini moleka azali commerçant mais so otena lingwala okuta terrain oke ye asombe la jeunesse batie terrain à jeunesse oyo koma les champions ozomona ote bato ba papa biso ba mundabi papa biso ba kisombe. Mais comment dans Sankuru, bato bakangi province en otage, ba papa na bango, ba servir province était. Les seuls bato ba servir province, bato eti Lumumba, bato eti ba Okito, na komi na Lusambo la kisinga lupango na bango na salipe émission na lupango na bango. Mais balobela ka Okito te. Balobela ka général Tchatch te. Balobela ki sa 50 te. Mais bango bazui mona musée, ndenge ba yebisa biso. Mais mukolo likambo ezali sa 50 babomiye muze alekili boso mais batetela bandimi kozela bana misala kaka ya batu bangi okoma bango ba patron te pona nini siko question tozo na ono tetela ke mafumbu to konda umu à partir ya lelo mutetela aza mumbu pourquoi na lobi yango tala age Joseph Kabila azwaki pouvoir banani bafonzaki pouvoir na ye batetela te c'est ça bango tout bazaki âge élevé ba papa on dirait Joseph Kabila kambi bango banga sens à leadership hein on dirait bazo banga sens à leadership mais Makila c'était les Makila Ali Batata mais c'est ça c'était la lamuka mais il faut se poser la question faut se poser la question ba banga sens à leadership et puis si tu regardes la province leadership est atteint
province gouverneur aza na résidence te ndenge Stéphane Mukumada alekaki je mets quiconque a défi même excellence Bertol Longo ya papa lelo aza sénateur représentant abana Sankuru tango auti Belgique a commis gouverneur à Sankuru alalaki na ndako nini o akutaki keno ndako province etonga to ndako babengi gouverneur. Il n'y a rien. Tant Stéphane Mukumada, par exemple, je faut expliquer à Ngobat. Stéphane Mukumada outi France, abili gouverneur. Akutaki mutu kanini ya musala, akutaki bureau ya musala, Mukumada akuti gérance ya province, na ba poche ya ba politicien. Oui. Miroir ya Sankuru, eza dibele. Ba bateau nyonso etelemaka na dibele. Dibele Lodja, 150 km. Je mets quiconque a défi. Député national à Sankuru, député provincial à Sankuru, Alaksanga Imonge Anzela Dibele Lodja. Nous avons ça combien de jours, combien de semaines. Mais 150 km. Mais à l'époque à Zahir, nous allons à Kindengeni. Nous avons le Awa, Tina Lodja. C'est là où on va commercer à Lodja, bah tombe maka. Tokoki ko changer ba gouverneur, ba sénateur, tant que la députation qui est censée gérer la province, et ça, rien ne se fera. Bandé la phrase. La province, tout ça, Tokoki ko changer ba gouverneur. Tokoki ko tia ba sénateur à Sika. Mais tant que les députés ne font pas leur travail de gérer le gouvernorat et la province, rien ne se fera. Assemblée, c'est la rawana pour même. Yo pose à la gouvernement même idée. Assemblée d'abord, c'est ça. À travers l'image, dans un des guilles, on a tenu la robe quitte. Nous allons expliquer là. Bazan même où c'est. Là vous êtes soulagé. Assemblée est censée porter la province de la. Quand tu es gouverneur, tu viens avec un projet. C'est l'assemblée qui s'assoit avec toi. Bouvandi. Tout le monde quand on a président Félix Tshisekedi, oh yo asala qui a changé assemblée pour la qui na bato bazo tia ba konko. Alors c'est une démocratie. Vous pouvez rater un projet non. Il faut qu'il y ait consultation. Est-ce que le problème c'est les députés ou est-ce que le problème c'est ceux qui viennent en tant que gouverneurs et sénateurs? Faut tout la question à Pierre Monde. Problème à Sankuru et ça bana liboso babimela Sankuru ba comme si Sankuru comme mutono na bango. Merci. Dans la vérité, Maï, je préfère Kokufa. Le rôle à Rossi, le rôle à Matungul, le rôle à Tchébéa. Parce que même bateau bazana bon moyi, baleki bateau na kombote. Partout bayebi Tchébéa, bayebi Matungul, bayebi Rossi Mukeni, bayebi Kapangala, Jije Yani, bakobosa na kaiti. Mais yo oza ministre, bayebi yote. Vous avez un ministre du gouvernement. Il y a un 5 T. Normalement, ils ont les canaux sans courroux. Mais le ministre de la justice a fondi. À l'aise. Ils ont 5 ans. Ils vont juger Batou. Ils vont kanga Batou. Place au même Boloko et à Malonga. Exacté. Mais vous avez besoin de la province. Mais ce qu'on comme dans le bœuf, au moment de l'Union européenne, qualité à Boloko Batonga. Et bien, l'obéla en côté. Non, Nathalie Sam. Où tu peux passer dans la nouvelle catégorie de 13 morts. Oui. Pour 13 morts, on a. Non, mais alors, silence c'est radio. Mais qui en parle? Moi, je l'ai posté, mais qui en parle? Personne n'en parle. Donc, la vie des Sankuru et comment on a bloqué personne n'en parle. Personne. Donc, Longo Nyamakasi. Au binonde, au PC Makasi. Malheureusement, pas nao. Qui concerne Sankuru? Nokia Sankuru. Aza Moussongi te. So comme dans le bœuf Moussongi. Mais bateau va les députés dans le bœuf ça va songi. Mais quand on arrive le niveau qu'on installé définitif, ben invalider Moutou, fantôme a mis député national. Ce qu'on commis dans le Samb, nous avons moins de 13 ou 14 tribus. D'abord, on a quitté dans le Samb et le Bamarate. Et ça qui songe Chiluba. Bakanyoka, baza, bakuba, baza, basonge kutu kolobate, c'est-à-dire, n'ayebite,
Mais moulou bazan doki ya Sankuru ta. Mais moutete la ndazan doki ya Sankuru. Mais toza fier ya kotambola même dans l'assemblée ko benga bato ba collègue mais tant ozo moto wa te Eliezer Tambwe Eli ya Kinshasa. Mais andima ko kende même boloko pona Sankuru. Diamant à Sankuru et l'équipe a diamant à Congo mo na valeur. Na or pe. To le mela ngote. Or à Sankuru ba le mela ngote. Caoutchouc à Sankuru ba le mela ngote. Okapi eza na Sankuru. Gorille eza na Sankuru. Bon, je ne sais pas. Maïkoutou Kolobate. Zamba Kolobate. Mercure Kolobate. Mais balatisa batuke. Balia Carlos sona pondu. Et si. Mais pour la pondu et bota, il faut bolo nango. Pour la loso et bota, il faut bolo nango. Mais on a vraiment beaucoup. On a besoin de sérieux. On a besoin des gens qui sont sérieux. 5 ans, ils ont les gapé kaboy. Je reviens encore au peuple. Je pense que le peuple, on bazar la maloba. On est basimbi, comment dirais-je, basimbi. Non, je connais le peuple. Le peuple a sa courbe tellement. Depuis arrivé à Moukoumadi. On connaît le peuple jamais. Nous avons tellement déjà. C'est ma guide. Ma guide, il faut les enlever. Si quoi va passer Moukoumadi raison. Pourtant, on va l'enlever Moukoumadi. Moulou va finir Moukoumadi. Mouyaka finir Moukoumadi. Mais ton monde où tu étais là, dans un film Moukoumadi, non, tu bois le français, va vous camabiso. Bon, si tu étais là, tu vas ça il y a un moutuna. Parce que Mouyaka film Moukoumadi, parce que Ngachou Moukoumadi a bimi gouverneur, baya ko tianga poudre na Itaga. Po ba yebi ke na bandi kolobela lokombela na wa tete la kotal sa Sankuru bandakal. Le jour Stéphane Moukoumadi a bimi gouverneur. Baye ko tianga poudre. Mais ndenge yo uti Londres boy. Lobi ba ko finga yo Rwanda, ba ko finga yo Uganda, mais aussi lota kombo wana ona zo yo kawana za kombo mo ke pesa kana Sankuru ata Rwanda ata Uganda. Olenga wana na befu zo pesa ata Uganda ata neni comme tu veux. Joseph azalaki israélien, azalaki égyptien té. Mais akenaki ko régner na wapi na Égypte. Pourquoi? Azali ko sala musala na ye. Problème toza na moza ba sala musala. Ba makambo ya miki toza na suna posa na ngote. Na kuti ba tracteur na chumbe ezo sala nzela lubefu ti manyema général Olenga. Zamba a pesa yo makasi papa. Voilà bisoté. Zamba pesa yo makasi parce que na mona musala na ajoza nango. Tango yoko taka no otongi Safari Beach mais oza fruit ya Sankuru mais ozongisi soko komi na micho musala ozo sala même ata baki wana ozo sala pour ne katsa bato ko kende kindu eza facile te e ba lobela ngo te be ba tumbaka ngo ya on lobe toyoka ka pe caméra obenga nga pe au sala musala mais croque en jambe comme d'habitude. Oui. Général Olenga. Kindo qui n'a pas su en croque en fait ils n'ont pas le cœur. Donc Bolingi même pas que peuple à se retrouver. Carabino na bino bomela ba champagne, ma écoute tourner tout ça la. Ba teme Général Olenga. Pas na sala malamu. Bona atali peuple wana bazo poussa vélo. Asomi marchandise na Kindu. So a komi na rivière Lomami, même Sankuru. Bona ko katisa, même Lubefu za grand rivière. Ba to ba ko tia po za Union européenne. Batali kenon à l'époque bandako kanga mutu na loja aosa prison na Mujimai mais batongi prison lokola bato bazo boma bato na Sanko za ba politicien balingi kolobela prison wana te. Union européenne tongi prison, Union européenne tongi pont ya rivière Lubefu. Général Olenga zo tonga baki ba saboter ngo. Il a perdu plus de $200,000. C'est là qu'on a eu. Oui. Place générale Olengaza. Ayamanga na nuité. Mais na pesa mbote à travers honorable Franck Diong. Na deuxième anniversaire à Etienne Tshisekedi. To uti mausolée après to kei ne na pesa mbote à travers héros vivant mon mboka Franck Diong. Est-ce que tu trouves normal na union so ba tete ba bénéfice? Ça peut émission comme na souka. To se retrouver na autre monde na miso oyo. Jamais. À cause de l'individu. Ils ont malgérance. Hein? Ils ont un problème que nous avons dans ce pays, malgérance et puis corruption. Et puis mité mamabé.
bato balingi mboka te baza pe makila bato etondi bango kutu bango ba miyebi tangi koma mutu ata ye moko asimbaki makila mutu ayebi baza na mitema te mpona biso ce que vous proposez ni proposition comme na suka tala penda caméra opesa biso proposition na yo mot de la fin na une intervention na ya lelo parce que c'est la première fois au lekana to komi wapi otango na YouTube pe présence na yo tango moni epenge au deuxième fois to aliboso ya na itaga opesa ra mboto leka mais lelo quand même yo moko koti na studio omoni ya ndenge nini pe na suka na yebi ke batetela bazana ba pays anglophone ebele bazana Uganda bazana Burundi bazana Kenya bazana Londres bazana États-Unis bazana Canada osala bango moi setage na anglais ya présence na yo na epenge Fofana o monaka na YouTube mais le eza tour na yo bakolanda yo Buna Busso et Bunangai, c'est simple. Nous allons pour ça, tout éveiller la conscience de la jeunesse sankouroise. Tout souffrir trop, tout le monde ne peut pas se béler. Bazo diriger Busso, bazo même sur la koufa. Donc tout sengi na binoni surtout. Ba jeune nion sur la Sankourou, peuple tout à Sankourou, tout se réveiller, tout se lever, tout avancer. Tout tika kolanda bloka miki oyo kosala keno jeunesse oyo eza siko eza déjà okufa oyo peza koya nsima na biso eza pe okufa. To kangama na vision au chef d'état tchaki que le peuple d'abord to landela makambona tina suka to landela ba politicien to tina suka to tikela bango espace te so bomoni le marché te bo landela ngo tina suka so omoni muyibo sala nini abelelaka obeli omoni ndoki obeleli. Now, for all my brothers in the UK, in Canada, whether you are in the United States, I would like to tell you today, my presence here in this country is to bring the revival in our mindset, to try to change things in the Congo, specifically in Sankuru. We love this motherland, and I'm calling to all of you to come together with me. You're going to have some of my details in terms of my platform that's called Focus Sankuru, and I will give you more information. Thank you very much. Webi tango na zoyoka tanota présence na la télévision na travail manik c'est tanga ko simba pena hein parce que musa na nga ezosi la kalaté et comme est-ce que manik c'est que molo tango simba siko boulot au senti que na lingi ba déranger ngati parce que tant on a moni ko zape na oza parmi initiateur pe akiko sene Sankuru présence na yo na plateau to komi wapi très kitoko na CP na moni ba caméra ya kafu na moni que Moussa les a bien ne tous allons dans des collégiens depuis bandeli azape mutu o ya pesa biso pe posa ya kozonga mboka pour to moni muta telema azali ko banga mutu te azali mona ko le panga mi benga kati donc a pesa biso esengo puis après to moni pe yo ke pe na mboka na biso fungoli biso pe miso donc to CP ezap na très kitoko. Merci. Ande na sukisi émission, je pense que nos sentiments ezanga. Bato ba kansa ke non so ki mona mo ki les a côté na assemblée, musale kufi, bozoyoka. Lelo azane sengo place aza. Moto auti Londres boy, 50 ate 40 ate, malodi ke non à travers ya mona moka Eliezer, si ma Lyon ba petit Lyon pe babimaka. On a dédié émission oyo na mois de la femme pour na maman na biso mamani. Merci na mon mboka Eliezer parce que fruit ezandeye. Moto asali tozal. Merci na ba cameraman nyos. Mais mon mboka trésor zolozolo toko bosana kaote.